Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle. Champion local, Maboko Yanzambe, Kakaninga la biso tosola kamiko nyonso. L'émission la biso. Nous voulons savoir 100% catch congolais. Bokoko Yamboka la biso. Aïe, Naleli. Nalobi Naleli pona nini pona. Bino nde botinda ngana ke kozoma problème disi ba problème efandaki nango kimia. Oyo bino boyanga kindoki biso bengo bokoko. Pona yango ezaka ka chichirichi. Nabeta bino lisolo ya moke. Soki moto abeli mbasu basalisi basasaka na bokoko to na munganga na bokoko. Eza kindoki. Ero kindoki te. Ebongo maladi ya mpese bandeko. Ezaka kindoki. Eza nango kindoki te. Ezaka ka bokoko. Bino bobengo kindoki biso bengo bokoko. Champion locale, humble serviteur na bino, oya bangaka bakatier nyonso, basanga na babeteli fimbo pia, alela mama Fridi ebongo, akufa bokunda na serikali ya mokuse makasi, yata ya mwana 2 ans. Pona nini ta ya mwana 2 ans bandeko, pamba tenga champion locale ezaka nanga molai te, bolanda ndenge bomwenga na fandi boete na zaka mokuse makasi. Mais na bande mission, na kokende boete, soki na bwaki mabanga na basungaka champion local na mwe loko te ndenge na bandi kobwaka te nanga Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo tango nalobi ve Prosper nalobi tel père tel file Chanel Bakine Brinette Lonzoka danseuse munene ya muyele ai kasi nalobi boye mingi ya koloba ezate mobali Nzambe Shadrack Ilombe mwana États-Unis atongo babi papa mapango di Shadrack Ilombe panda na ngwende na États-Unis oyo za tata mapango kasi nalobi boye président moko oyo tozalaka na nsima na ye eza bongo président Abdon Etina muntu ya batu président Abdon Etina muntu ya batu balobi bana tu ya batete la Kasai oriental bana tu ya batete la Kasai occidental bana tu ya batete la Bakongo bana tu ya basakata na nsima ya président Abdon Etina ya lobi apesa tala te champion local otambola makolo te osepela wana président Abdon Etina na koloba te mpo na boyi na ngai bolingela nga bule kasi na bande mission na kobwaka mabanga mosusu na nsima ndenge na lobi vie na nga moko Ribens Belengele vie sepelisa peti na yo peti na sepelisa yo kaka ndenge tolobaka ke naza wapi 619 cimetière ya suka ai na ye wapi na Kimbanzeke esika ya maître Ndundu de Ndundu Cœur de Lion mbote maître Cœur de Lion. Ouais, Mbote, le grand journaliste champion local. Maître yango yo naoyeba te ozalaka maître ozalaka musicien ozalaka nipa na bamanete ya bamusicien boye ondenge moto auti États-Unis oye kaka lelo nayebi te naloba ndenge nini bon Katcher aza déjà star ndenge moko na bamusicien malgré tout mosala eza différent quoi mais nous sommes des stars donc ozwi bamusicien baartiste comédien biso tout tozo présenter kaka art quoi donc mutu moko ta kokende osala mosala kenda ndeo ya culture art donc biso tout tozosala mosala ezo présenter art toza déjà baartiste donc c'est ça quoi. Maître Cœur de Lion toye awa lelo toza na émission molai mingi te toye toloba masolo kaka masolo misatu balobi ke Maître Cœur de Lion alobaka kaka na TV mais asalaka baaction te mpo nani babi bongo babi Cœur de Lion akimaki championnat ya Tchango eza ya solo te ya lokuta. Bon championnat ya Tchango nous sommes des catcheurs donc to vivre toujours na bitumba na 4 poteaux donc eza na eloko moko te nga na kokima eza na bato ebele oyo toyoki balobi banungunungu ke toparticipe te na championnat or ke côté championnat tobandi osala bapréparation Cœur de Lion azalaki wana participaki na bapréparation ya championnat et tout mais toye komona tozalaki surpris na championnat wana biso bato oyo tobandi okeboma nzoto na kosala bapréparation
toye komona ba musu ba yako bima wana alors liste monsieur bini bon toye ko comprendre il y a quelque chose oui banda ko passer au-delà au biso pe to ando e baté donc c'est une fille yako landa ba makambo wana donc balo ba mabe balo ba malamu Cœur de Lion aza katière otika la katière akotika la pe ko banga katière moko te parce que biso tout oza ba katière ba bitoka bokake li passe aza na championnat wana mbabo te no vertige te toza na vertige oyo tokozwa te et surtout nga Cœur de Lion mpona komilobela nga na kolobela bato ebele te nga moko personnel naza na moto oyo nakobanga te lipasa c'est un champion bon mais ezate ke po ya zala champion bongo fo Cœur de Lion banga ye to ndenge nini non aza katière ba makambo na yende sali ke azwa champion na soki eza na ndenge ya bien eyebi ka bango soki eza na ndenge moko boye eyebi pe ka bango mais o esalamaki se esalamaki soki eza na ndenge ya bien ndenge nini soki eza ya juste un na ndenge ya bien te na ndenge ya lukuta to ndenge nini okomprendre place na te bon kilukuta c'est trop dit parce que oyo ebundamaka likolo ya ringi ezalaka mise en scène te eza makambo ezosalama oyo bato bazomona mais kotala championnat na biso ya ntango ndenge etambolaki mwa suspect eza quelque part épreuve eza ke y a des collègues oyo bazwaki même basuspension mpo base présentaki te na kati ya championnat mais un grand merci kaka na tante na biso mpo namonaki basuspension wana elongwe mpo eza na ebele foto bomana na bango lokwa mibali sikoyo problème na nga mosusu yango wana bomundi te na championnat mwa bakatière ebele na ntango nayebi trop de katière nayebi te so bato balona émission mikolo oyo naosala mingi émission na bato ya ntango trop de katière na ntango mais championnat ebundami na bakatière moke ebele babundi te mais tomoni suspension na ndi kaka de katière bino nyonso baoyo bobunda ye te bozwi basuspension te toyebi te soki ezalaki bi ya quoi pourquoi bino bozwi basuspension te pourquoi bango bazwi basuspension mais tosalaka na yo déjà émission moko déjà passé hein? Donc na explikaki yo déjà propos ya bamakambo elekaki wana donc naza wana te mpona komosalela meme bato wana bazwaki suspension publicité non naza wana mpona kosalela bango publicité te mais tokosengaka na tante na biso ya ntango nde babongisa bamakambo mpo bavalorize mpe baathlète na bango na ndenge esengeli oui je m'appelle maboko ya nzambe na change masolo di toye nanu na lisolo ya Cœur de Lion Lion ya bakatière nyonso nzambe bandundu tu mais ndundu moko azoloba fort mpo na yo nayebi te soki olandaki misango na chaîne moko quelqu'un qui doit alobi fort ben kobeta po ayenda aza numéro 1 mais yo mpo bayo numéro 1 sikoyo naseba te nani ogiste aza numéro 1 champion locale yango napesi nga bandoko oje bino tata ya beti aki ya beti mpo na bokomprendre ye nde numéro 1 napesi marraine Sila Matata façon que alobaki ke préparation oyo ekeya na makambo bafrontime keya ya trop alobaki bien ke fo nazala beaucoup plus concentré nazalaki circuit na réseaux sociaux parce que wana baza bandundu moko balbinos moko ya réseaux sociaux po toyebi bango na bapalmarès mais nous voulons les savoir eza ndaku oyo biso tovandaka topemaka tant que yo maboko ya nzambe oza wana donc nakoloba nini mpona ndundu cardinal mwadi aza en direct Angola napesi tous les catcheurs ya Angola bambote précisément surtout STP Gato d'Angola oyo ekangami na ye moko fonde Zulu Nyao bambote ya trop na STP Mobimba. Donc cardinal Mwadi c'était catcheur aza pe catcheur ya lelo te quoi aza catcheur ya kala donc ikotala ye na Cœur de Lion boye moi qui ancienneté eza wana na kati mais elo na koyebi so bisiko za na lakiso musapi parce que mukolo soko olingi mwana muke attaché yo salaka querer lata bilamba pembe pe yaka komema yo ko comprendre buzo bani na kopota yo même feti wana okendango lisusu te cardinal Mwadi ça c'est Cœur de Lion 619 en direct de Kinshasa précisément na commune à Kibantseke
nalakisi yo musapi parce que makambo lobaki oyebaki te ntango ozoboya Cœur de Lion yebaki Kinshasa c'est la capitale en plus catch ebandi na Kinshasa awa eya na Kisangani eya na Kisangani mais eza na les seuls icônes moko pe ya Sonami père na ngai Kokodikoko Ngakime Pelikan molimo na yo pe manakimia nda sala ke catch eya ko vivre vraiment na Kinshasa po ekende bangola wana bino boza e panzana ba Brazzaville catch bandi na Kinshasa alors nazalaki desi na comportement na yo ya ko afficher ya koloba makambo yo koki koloba te est-ce que oza na pema bitumba oza na nzoto bitumba tala catalogue ya kindundu na yo ndenge oza wana est-ce que oza na panzi vraiment o yo ko bunda même 15 minutes sans repos comment fait-il okende Kacher azoloba na muninga ne Kacher ke obunda wapi na mona yo na tatami nini est-ce que kachango yo mona ngo église kache ze église te okangana na pasteur trop suka nango komi pe ko modéré kache za ndengo na te kache za bitumba mibale donc eloko na koyebi soko banda lelo se préparer parce que côté qui déjà na mauvais carnet donc na palmarès nanga cardinal moi di soki na bundi na yo te en tout cas fondation Maloua na kozala lisusu contenté na bakomba oyo parce que il faut mutu oya luki makambo akutana na makambo et bon mais ça les motos c'est ça pourquoi biso mibali tozoloba mais koloba na ko ça les a des choses différentes donc tozoloba photo sala kango ba public o bazosala bazotala biso donc tozala batu ya koloba te toyebi ke TikTok ba WhatsApp oyo ba valoriser ba lobisa na baba poko tala boye cardinal moi doza baba moko bomba ma quelque part ozoya koluka kozwa gaz na nzoto ya Cœur de Lion keba kibongangeza kachite kibongangeza kachite tosala musala oyo grand-père Ngakim Pelikan atikeli biso na ndenge o esengeli soko komo zwa otambola kana banioka o timide yo bwakela Cœur de Lion mbasu na regrete na maloba na yo mais vidéo eza wana soko za na poso ko postango bakoyeba buzoba nini cardinal moi ya uti koloba donc na palmarès na ye donc abangaka trop ndundu azana matadi nani nayebi te soko imaginer amemaka mabende boya mekomisa nzoto komi tata mokolo batela fore na yo yo kasi komema libende nde yango na makasi nayebi koza mobali osala ba oyo osala abatela nzoto na ye aza na susa nzoto na ye te Napoléon cardinal Mwadi lokola kumisaki yo na obanda na ye na beti après na kosadresse na yo direct alors ba oyo batikali wana ba père wana bakola wana babatama seko ya bandundu Mwadi Moïse ba nani oyo kutu mwana ntuka na biso nani le mystérieux na masina wa mwana na simandaku do ye kutu nazo monelo kwa matalisi na ngai ya sanza donc pour na ba comprendre Cœur de Lion qui est Cœur de Lion ba mona sikoyo no banda bango no banda na kosisa banzala na bango po na beta na ngai naza kachero te na lobela ka batu oyo donc bata pona ngate ngana kombataka toutes catégories obando beta na nani obando beta na po ba comprendre bien Glody otangela nga mwana wana te nani otangela nga mwana Verni Glody malema nne mwana nini mwana Verni wana otangela nga ye mutada ye bakomba botaki kutu na abe mati kikimbanteke sika papa na ngai na obunela Glody na obunela na vera bino nani bois de fer on a obunela na bois de fer bois de fer bazana bango ba produit fini moko donc na lukaki na comprendre ka esika vandeli lokwa dana takaki na ngai komba retour eza kalate awa bokozwa kaka date kalate awa donc ye na bombaki na réseau na obeta en plein air ngana baki na obete te na sali batu bafuta bambongo batu baya ndambu bamusu bamona te ngana osambisi en plein air donc na tikaki na quai de poisson a comprendre te nini o ngana obongisa mais kotala bana lokola ba Glody malema ko apesaka
ba merci belé na père na ye Jesaki Malema a initié mais à ça la gâté que lokola yenda comme Jesaki Malema Oh ya comme le Copperfield ya zaka Glody Malema olande ba komba ba dimanche asala ki bikamusi ah papa na ngai pa na ngai ko betela nga masula bikamusi te po to mona trop to sala pe trop mokili mpe ndimaka nango te eza na baoyo bandimaka na baoyo bandimaka te mais du moins tosalaka mosala oyo babengi kati eza ke tobunda kati eza ke tobunda tolobaka trop te koloba na kosala eza des choses différentes Glody Malema kobanda lelo ti lobi tala panzi na ye tala panzi ya Cœur de Lion siko okotai siri na nini na mwa bitebetebe oyo azosalela papa na ye papa na nga manjili eza mai aza na babwate oyo aluesaka wana akendaka kozwa bambongo mai nini akende kosala aza na babwatu okomona moto azoganga millionnaire aza na babwatu banzete akatisaka wana basali bwatu ezokatisa bato na kisenso ezokatisa bato na ngambo ya sekomave rien kokanga donc naye kocomprendre ke biso bakatier toza bato ya koloba to mais kosala vraiment ezalaka mpasi donc Glody Malema s'est préparé s'est préparé parce que yo muto kofongola nzela ya kokebeta bandundu tu onga na okebeta kala te okofongola nzela mpona obanda na kobeta nga na obeto meme na mabele na yo pour bonne information po oyeba ke Cœur de Lion mpe daa kotai na mabele na yo mais oza kolala ocomprendre te na obetelo na mabele na yo après na oyeba sikoyo monoko wana okotia soki ekesukela wapi na ye lisusu pa un kachere oyo ya ruti mokali agangaka ayebanaka mpe référence fixe te aganga maluku ye aganga nani ye moto oyebisinga bazobunda awa na terrain municipal kaka kala te awa cinq fois champion oyebi elo mosu oyo opesinga inspiration moko boye totangi kombo nala na posa nayebaki 5 fois champion vraiment ya tiki wana nayebi kaza grand quartier abandi mpe mosala lie nalobi te po tokuti bango na makambo me nalingaka nayeba batitre wana ganga ya 5 fois champion azulango na façon nini ekoma mpe ndenge nini tie arriver 5 fois champion 6 fois champion 1000 fois champion donc je ne sais pas donc naza na posa nayeba mpo na ntango toza ebele mais faut otunela ngai ye question wana s'il vous plaît donc na critiqué te mais naza na posa koyeba est ce que abunda mpe na Cœur de Lion wana mazo est ce que abunda mpe na Cœur de Lion mais naye kotala boye moto azopesa ye teti naye kotala boye moto azopesa ye teti eza beaucoup plus moto azopesa mopusi wana akutaka maluku pêcheur ya maluku nani wana ba magelo na moni ko olo ba magelo pêcheur ya maluku ko pêcheur te aza pêcheur champion ya wapi na ceinture nini mutakimise biso elobi nango 0-0-1 benga nyama na kombo na yo za champion to mona titre ya champion oyo yozwa oyo se défendraki pour les loto vivre koza champion to benga champion ya maloba te parce que biso tout babenga biso ba champion mais du moins to portana nu titre moko te olandi papa nanga to portana nu titre moko te mais nga na pesi oka 2024 si la to mona Cœur de Lion na titre mais 2024 na sukati 2024 ke si la te na promete yo et que si la te au mona Cœur de Lion na titre na portango na mapeka na bon Cœur de Lion faut ba ke olandi na 2 mois okobeza ngai na yebisi yo papa na ngai na préciser te ke nazobeta ntel to nazosala ntel boye mabe parce que nakoloba boye mesalami ndenge wana te me nga na promettre kaka population oyo ezotala nga partout dans le monde et surtout bana kimbantseke bana ya tiango na oya na senti tozosala fierité ya district na biso ya tiango et puis na fierité ya mabele ya bana kimbantseki na komo kena suka mena suka boite sana ebisa oke maître Magelo alobi tombo 119 mais c'est que oza tombo ya se makasi parce que ba tombo comme ba 10 000
Au moins, on va 119 personnes. Ouais, ouais. 619e personne. Il y a 620, 621. On a 10 000 euros. Il y a tombé c'est ma casse. Va tomber ma TDG. Et ça, problème était. Oui, que mutu alukagate bakitisa ye mutu to alingaka kaka amilakisa oyo yaza kotala lokola bamagelo bakoma bato moko boye tika azalaka pembe na mazo azongisa eta mwana moto moke parce que magelo nga namonaka ye soki na vision na nga natiaki na calcul ya vision na nga te parce que le seul adversaire babanda kobunda babanda opotana na ye na niveau ya wuti moko alisa kufa muke tonga élastique pe ya soname siko na yebi te azolinga abanda siko koya na nzela kek de lio na invita ye na plusieurs fois na pesa ye invitation na bakomba na tia ya na ba façon tout ko nga na organisateur nga na za organisateur avant producteur ya aoya okutanga na makambo nanga donc nga na alaka déjà na volonté ya kosala ebiloko lokwa ba organisation na makasi nga ba organisation na ngi alaka neti ya balabala te omona ngona ba genre moko boye na sala na tsaka mbongo donc tozo mi benga ke ba quartier donc yo omitangi ke oza nga 619 c'est na kundama to koma déjà na ba 1000 et quelques eza problème te bo cimetière esuka na 619 tombo te mais yeba ke na kati ya 600 wana eza piège 619 wana eza piège ebele oyo ezomona bazoganga neti bamagelo wana na yebi te asalaka nini oyo ekesaleki azala grave nayebi ke aza bon quartier na mosala na ye aza bon mais comment fait-il faut koma ke bokoma kocompare baniveau spiritualité ya bavie personnelle est-ce que yo ntango okende ofukama quelque part omonanga me nga nakangaka bango kaka parce que bayaka toujours na kati église na nga olandi papa na nga memi edingwe moto na ngenge ayebi cimetière ya Kimbanseke tous les quartiers oyo bavandi surtout na capitale na biso ya Kinshasa bayebi cimetière ya Kimbanseke oyo ayebi yango taleka na télévision acontredire nga to ayaka kosenga fongola pa ya nani. Oui, je m'appelle Olandi un peu local. Na combination ko bakia. Voilà kosenga fongola pa ya nani. Quelques mots de message moko to chiti. En tout cas, bambote na ngai ebele na famille Mpila basé belé mon père spirituel Demo 619 Koko Chando na pesi vraiment bambote ebele elongo na libota na mobimba na pesi bambote na mama bota cœur de lion Riva Menga Riva Mpila bambote ebele elongo na bébé Bledvi bébé précieuse bébé consolé pourquoi pas maman na bango Nzuzi Vinda wana mère ba petit donc ninga kolobeza te na pesi bambote na ba muretu ya kati congolais pourquoi pas ya Freddy Ngoma le coutumier le grand producteur 001 na pesi lisusu bambote na Papa John de Paris pourquoi pas discipline de Kati Mobimba na pesi bino bambote pourquoi pas développement de la jeunesse de Tchangu donc na pesi vraiment bambote ya trop et surtout na yem. Oui, je m'appelle Mamboko ya Nzambe, je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle champion local. Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na ko bake na est-ce que kombo na yo komama ki na liste oyo totanga yango malamu vienanga Prosper Bakine telle fille telle père Chanel Bakine ndenge na lobi Brunette Lonzo Kambo ai danseuse monene ya moyele groupe ya basakata quoi donc mon président Abdon Etina moto ya bato ai ndeko moko ya Prosper Bakine alobi champion local yo tambola ndenge nini zelangana ya to sepela elongo président Abdon Etina yawe yango penza batetela nyonso na sima na yo baluba nyonso na sima na yo bashweli nyonso na sima na yo basakata na sima ya président Abdon Etina ndenge na lui mon colonel banga moto mon père motema ya mama Rite
Donc ndenge na lobi de la Rubens Belengele yo yango sala pétition c'est la pétition a se pelisa peyo mingi mingi na lobi vraiment Papa Lazare société civile vraiment société civile na maluku Papa Lazare société civile na maluku motema ya mama nani motema ya mama Célestine Molongani na ye hai yao ya mwana motema ya mama Célestine na maluku Papa Lazare société civile motema ya mama Célestine yao ya ngoyo na bosa te ko bwaka vraiment Père Semence na maluku Père Semence yao ya ngoyo pe le Super Semence na bwaki grâce ya winge Amida Ngaba grâce ya winge ya ngoyo pe na bosa te ko bwaka foi titi motema ya Suzy foi titi motema ya Suzy na komi na suka mabanga mususu to ko bwaka na sima poma seleza kilo mon pasteur Bronne Bomalika Berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele kasi soki na lobi na kati seke na sema be monde je tite liongi mokonzi na ngai ya tongo monde te papi pala monde te papi pala Gika N yo yango penza na bwaki Miranda Joseph Waljoye Yozike Benjamin Mosiboni Jonas Maza soki na bosa ko boka Patricia Beledu mama na bango tout soda makasi Patricia Beledu yo yango na bwaki Clara pilipila kubweka Clara ya yango ya pilipila kubweka Mama Patricia nape si ba mbote na yo vraiment malgré tout il lebele quoi donc to baté na bwaki famille ya mabomba pe famille onyango mobimba mutu ambongo babomba kayete Mimi Shungu ai mutu ambongo babomba kayete Claudine Omoi mutu ambongo babomba kayete Raphaël Omono mutu ambongo babomba kayete Diekone na Kinkole kasi de la mini kamba motema ya